Bote Nabino, aujourd'hui à travers le monde, à travers le Congo, tout ça, Namboka, Lubumbashi, Sikawapi. Écho d'ensemble et pour nous remettre ma solo. Ma solo nani. Ya mona mboka Moïse Katumbi Chapwe Wazali ou à mobile Kassina et longo na bande commune to remettre na bango ma solo pour nous rendre hommage. Na mona mboka Yarchibal au te kufa na mboka Afrique du Sud et na yekitina wana kati ya Katanga. Ma solo zobeta ma honneur oyo président Moïse Katumbi Chapwe pesi pona ye. Moïse Katumbi Chapwe. Kotika biso aza moko ya baoyo basali ensemble. Donc c'est une figure de proue ndenge tolobi yango na lopoto. Atiki biso na mawa. Po aza moto moko bazalaki kosunga penza ensemble pour la République parti na biso. Oyo atikeli biso izande kolela kaka tolela tolelié pour les lois atiki biso brusquement accueilli atiki biso libela bon pona yango tozo senga na ba congolais nyonso bao baza na ensemble pour la République to garder au balobaka pensée pieuse pona ye accueilli au-delà accueilli libela atiki biso mais ensemble pour la République et pour continuer kaka kosala misala na ba idée nyonso ye oyo atikeli biso. Vraiment eza passe mingi, eza vraiment passe mingi, surtout après avoir perdu notre Pierre Lumbu, toye ko perdre du sous Papa Yav. Vraiment, eza mawa mingi pendant cette période où tous en lutte pour conquérir le pouvoir. Vraiment, eza mawa mingi. Donc, nous sommes venus juste lui rendre les derniers hommages et on espère qu'il y aura d'autres yaves, il y aura d'autres messieurs parce que vie expérience nae, nous avons vraiment na posa nae. Tozana mawa tozolela baobao ya kei azalai mutu moko munene soki tokoloba bongo na makambo ebele d'abord tosepeli ndenge oye eko d'ensemble outi mpenza Kinshasa oyo akolela na bandeko na yo balobi bayebaka mutu malamu na ntango ya pasi mutu oyo toye kolela lelo aza parmi bapilier ya parti na biso azalaki au cadre ya parti mais aza na parcours moko élogié makasi eza na makambo politique eza na makambo bali eza na makambo vie sociale. C'était quelqu'un qui s'est démarqué sur beaucoup de plans. Je prends juste un exemple, il fut le vice-gouverneur du Grand Katanga pendant 8 ans. azalaki gouverneur adjoint eza PTT la configuration ya période wana ko Kamba province munene le roi Katanga ezaki PTT mais lui avec le président Moïse basalaki yango. Et puis dans la famille na biso politique, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué d'abord pour les partis souches pour que et comme un parti moko parti ensemble na ndenge tozaki na lit boye atiki biso eza penza makasi. Merci. Merci beaucoup Ndeko ya Écho d'ensemble, premièrement pour être venu à Lubumbashi. Merci, félicitations pour le sacrifice. Donc nous sommes ici dans le cadre du deuil où notre parti a perdu un monument. Notre parti a perdu un grand cadre. Notre parti a perdu les cofondateurs du parti en la personne de l'ancien vice-gouverneur Gilbert Yarchibal, qui fut un collaborateur proche du président, qui fut une personne qui servait le parti avec bravoure, avec amour. Il est parti au moment où notre famille politique avait encore grandement besoin de lui. Notre famille politique avait encore grandement de sa sagesse, de sa maturité politique.
surtout à nous, la jeune génération, on voulait encore profiter de sa sagesse pour nous apprendre encore plus sur la politique. Mais Dieu a décidé autrement et aujourd'hui, il nous a quittés. Alors, je profiterai de l'occasion pour demander à d'autres cas du parti, à d'autres jeunes, qu'on puisse se référer au fait Gilbert Paul Yabtibal par rapport à son combat, par rapport à sa loyauté auprès du président Moïse Katumbi, pour que nous puissions suivre son chemin et qu'on nous tous accompagnés président Nabiso, Moïse Katumbi, pour ce grand baobab, le feu Yabtibal. Nous allons l'accompagner à sa dernière demeure. Ce fut un grand homme pour cette province, pour ce pays. Il a travaillé dans l'administration, il a géré un club de football et il a fini aussi par être vice-gouverneur de la grande province du Katanga. Et par après, il est membre cofondateur et appartient à Bisso Ensemble pour la République. Toye pour accompagner parce que Aza patriarche, Azalaki Mutumunene pour Namboka Oyo. Merci. Non silencieux kadem boyebi toza na pasi komona moko ya ba grand katumbiste très déterminé kotika biso na nzela tant que tokomi nanu te parce que détermination na biso eza komona président Moïse Katumbi Chapwe la présidence de la République eza bien objectif ya ba katumbiste non silencieux nyonso mais pasi eza eke komona moko na kati na biso kotika biso tant que nzela eza non mulayi. Je me rappelle, ndenge bomona déjà na ba image ezanga mutu aliboso na pesa ki carte na ye ya ba membre ngane na pesi Gilbert Paul Yabtibal carte na ye ya ba membre en tant que cadre parce que toujours carte dans le même jour. Donc on a zakipé côté service informatique qui appartient ensemble pour la République. La pesa ki carte wana a prometa ki biso biso que non jeunesse kolonga parce que parti ensemble pour la République ils ont pris sa considération makasi pour la jeunesse na côté Abassi. Mais toza na mawa komona vraiment mutu munene parmi biso kokufa kotika vide oyo ndango moni biso na matanga lelo doye na pasi wana elongo na famille vraiment pona kolakisa ete toza sima na ye ke molimo na ye vraiment ezala na kimia na kuma bakatumbiste nyonso non silencieux nyonso ndo moni toye awa donc pona ko soutenir vraiment famille libota ndenge pufeli ko soutenir ba o nyonso ba yawa pona kolela na bango les messages tozaki nango mais oyo tokobakisa peke bitumba esili mpe nanu te tokocontinue ti ndenge bitumba oyo atiki biso nango kokomisa président na biso na présidence de la République yango objectif na biso tokokoma kaka. Kilo kimwa kinene sana. Kilo kimwa kinene sana. Ensemble napata kilo kimwa kinene sana. Fisha tukubwa hivi responsable aleta susi sana. Basi anacha mkombi kule tukuna. Hapa nenda mkolongo na sasa tuna mkombi kule. Kule mkombi hata kuchoka. Tunaendelea kumbele. Mungu amutangule atuwezeshe basi Katumbi ashezwa hiyo eko na watu wengi sana kwa kusaidia mkazo bosi na Katumbi yule Katumbi papo moja Mungu amutangule atuwezeshe atuseme kule kwa Mungu kajo de mbele demekwa tubebe hatutamsahau kwa ndani yake abakia ndani ya sana tunaikomoya akachana tugeshe wote mungu wetu ya chimari tugeshe wote akadanie na tunakomba mzima muri ni ensemble tugeshe. Merci beaucoup.
je l'ai toujours dit, nous sommes les partenaires privilégiés d'Ensemble pour la République. Monsieur Gilbert Paul Yaftibal, désormais le feu, qui est parti, c'était un partenaire privilégié du président Moïse Katumbi depuis qu'ils ont travaillé dans le gouvernement provincial. Alors, ne pas venir assister aujourd'hui aux obsèques de Gilbert Paul Yaftibal, ça serait injuste, ça serait taper à côté. C'est ainsi, nous disons merci d'abord à l'organisation, nous disons merci au chairman Moïse Katumbi Chakwe qui, franchement, a tout mis pour que ces obsèques puissent s'organiser en bonne et due forme. Il a mis sa jet privée pour que monsieur, le corps de Yaftibal puisse être expédié ici à Lubumbashi, aujourd'hui à l'organisation des obsèques. Bref, au nom des UMAC, nous lui disons merci, grandement merci, et qu'il continue à compter toujours sur nous, l'Union des mouvements et associations katumbistes, qui pratiquement sommes sa base naturelle. Merci. Est-ce que vous avez peut-être fait un hommage à ce que le président Moïse Katumbi Chakwe ou à Mourir pour sa honneur et l'on a comme vice-gouverneur et au cadre de la partie politique ensemble pour la République. Kasi vous avez un côté pour moi jeunesse pour accompagner le président Moïse Katumbi Bapeti Masolo solo ina na bilenge ya DKP ba mama ya DFC jeunesse na ensemble na ngo mo basangani ba pesi honneur na oya zalaki moko akati na